kuna na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Ndazala esengo pour vous bébé ça télévision na bino pour na kolanda retro ya info lingala journal peu pour la peuple. Merci na fidélité et confiance vous continuer kozala na yango na journal na bino watata maman mbote na bino te pour la journal retro pour na somino qui est mokolo ya lundi de la commission Ecofin bango ba auditionner qui ministre ya industrie kaka la journal wala lundi de la comité a suivi et ba prix ya ba produits pétroliers ba sala qui certification ya manque à gagner pour na kosukisa mokolo ya lundi qui est parti politique Kodeli bango ba commémorer qui deuxième anniversaire il y a loi et président fondateur Nabango. Commission économique financière et contrôle budgétaire Oyo Ekambamaka na honorable Gumafuta Kabongo Bayokaki jeudi eleki ministre de l'Industrie Justin Kalumba Mwanangongo. Séance de travail Oyo Ezalaki na cadre ya examen approfondi il y a deux importants projets ya loi mingi penza Oyo ezali kolobela sous-traitance dans secteur privé pe Oyo ezali kolobela contenu local na République démocratique du Congo. Na audition Oyo ba échange balobela ki mingi ba enjeux économiques, juridiques et sociaux ya ba réforme Oyo considéré lokola ba stratégie pour la promotion ya entreprenariat national, création d'emplois, et participation ya malonga, ya ba congolais na chaîne de valeur économique. Ba membre ya commission bango ba passa qui paye en revue, ba mécanisme ezala qui proposé pour na renforcer présence ya ba opérateurs économiques nationaux na ba secteur ya malonga, pe ba assurer que encadrement équilibré ya participation ya ba partenaires étrangers. Boye démarche oyo et tel que tel sa volonté ya ba institution ya kopesa mboka ba outils législatifs modernes ou ekozala capable ya soutenir vision ya souveraineté économique et ya développement inclusif pour tenir niveau ya likolo ya mboka. Comité de suivi, yaba prix, yaba produits pétroliers, CS, PPP na Mukuse, ba procédé qui jeudi 28 mai, puis vendredi 29 mai 2026, na certification, yaba perte, yaba manque à gagner, puis mag na Mukuse, et pas yaba société pétrolière, ou yaba opéraka na République démocratique du Congo, pour na premier trimestre, y'a exercice 2026, na 4 zones y'a consommation, y'a mboka, lokola, ouest, sud, Est et Nord, misale à certification Oyo et permettait qui pour valider montant global y a perte y a manque à gagner na ordre ya 35 411 775,66 $ américains. Par contre, na Sid Bangokuna va réaliser perte, il y a 3 951 278,69 $ américains. Nzokande na Est Kuna va se situer mingi na 3 641 321,98 $ américains. Et na Nord Kuna 727 000 $ américains. Voyez ba résultat Oyo et mingi principalement na mois ya mars 2026 yango ezali bongo tributaire yaba effet ya guerre Oyo ezali opposé Iran, Israël et longona États-Unis d'Amérique. Boye ba échange Oyo et même que les sous ba effet yaba mesure Oyo ezwamaki et pa ya gouvernement pour na gérer crise pétrolière Oyo pe koye ba na assurer approvisionnement régulier na mboka pour na makambo etali ba produits pétroliers. Boye pour na Oyo etali problématique yaba perte ya manque à gagner et subir mingi la société pétrolière depuis mois de mars 2026. Boye gouvernement
azali ko soutenir idée ya octroi ya ba avance na oyo etali PEMAG oyo ezali payé grâce na mobilisation ya ba recette ya ba stock pe ya sécurité oyo bazali ko préserver mingi na fluidité ya chaîne ya approvisionnement ya ba société pétrolière. Boye coordonnateur ya CRP ye atalisi ke engagement oyo ya vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba eye ko renforcer ba équipe oyo bazali chargé à suivi ya collecte ya ba ressources parafiscales oyo ezali destiné pour na kofinancer remboursement ya ba perte ya ba manque à gagner. Bosimba pe boye bake ba représentant ya secteur privé bango pe na ngambu na bango bakumisi qualité ya misala oyo esalemi. Président ya commission nationale ya ba hydrocarbures pe ya fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse Ali Mamina ye alobi asepeli mingi na processus ya certification pe alobi certification parfaite ezalakate kasi bakumisi mosala oyo esalemi après ba concertation oyo emonani vraiment kati na ba échange yango. Bosimba pe boye ba kemisala oyo esangisaki ba représentant ya ba société pétrolière lokola Engen Kobil, l'Erexcom, Seb Congo, Total Energy, GP, DPP, SPSA, Kobil, Milicap, United Petroleum, Congo Petrol, Kingaz, P-Forage, Ilongona Sosir, Gaz Oyo, Bango Pe ba délégué ya Fédération des entreprises du Congo Bazalaki, Ilongona DGDA, Présidence ya République, Primature, Ministère ya ba Hydrocarbures, Ministère ya Finance, pe ba institution mosusu Bazalaki concerné. Par l'effort, unis dans l'effort pour... 2 ans jour pour jour, depuis Atika Mokili ya bato, ezali bongo Barthélemy Bouchwali Lengomon, oyo azalaki patriarche, boye cérémonie moko ya kafu esalemaki na village Kimpoko na commune ya Maluku epai wapi mozole na ye esalema epai azali kopema pona libela. Natina wana délégation ya parti politique babengi Convention pour la démocratie et la liberté Kodeli na Mokuse na bokambeme ya président national Eric Mokemo bakomaki sur place pour na commémorer date oyo boye akokisi 2 ans depuis akufa. Barthélemy Bouchwali Lengomo azalaka président pe fondateur ya parti politique oyo Kodeli nyonso ebandaki vraiment kitoko mot d'ouverture epesamaki boye président Eric Mokemo azwaki maloba pour na kotalisa tina bato basangani pona commémorer 2 ans ya liwa ya patriarche Barthélemy Bouchwali Lengomo. Bongo na sima ezalaki moma ya dépôt ya ba gerbe de fleurs na mozole na ye epai wapi akundama esika moko na molongani na ye mama Bernadette Ngunda nyonso elikai kitoko. Président national ya Kodeli Eric Mokemo elongo na délégation nyonso ba membre ya Kodeli bandeko ba ami pe ba connaissance bango nyonso kaki pour na se recueillir liboso ya tombe ya patriarche Barthélemy Bouchwali Lengomo. Bongo na suka Eric Mokemo président national ya Kodeli alobaki boui oyo ezongaka directement ezali ba dernier moment oyo tozalaki na ye avant à voyager inongo. Alors so tokomi ba date oyo na monaka ba dernier moment tina mukola tika ebiso. Ça, c'est le souvenir qui me revient. Surtout comme on a alentour à date lelo. Oui, témoignage. D'ailleurs, qu'on appelle na osala témoignage. Témoignage à Makasi. Ya onde na osala pekuna. C'était azalaki mutumoko azalaki na sens ya anticipation. Azalaki Makasi na anticipation. Avec osala ba projection. Et ça, c'est une qualité qui le caractérisait. Et école na ezalaki école ya tolérance. Hein, aibaki ko tolérer muninga. Ezalaki école na ezalaki école surtout ya tolérance. École ya abnégation. École ya kozala sûr na avenir. Non, chaque jour na fortifier ka bango. Na fortifier ka bango na loba na bango na bi. Politique, c'est d'abord la constance. Politique, c'est la loyauté. Et politique, c'est la persévérance. Bilo misato na ezali très capital na vie à un acteur politique. Il faut que vous soyez constant. Parce que si vous avez la patience,
okotambola tambola tambola et okoriske ozala capable ya kotika bon exemple te sur terre parce que politique ezali terrain moko vraiment esengaka patience mingi pe persévérance et bandeko ndenge totikala nalendisaka bango kaka na persévérance, patience, constance. Parce que c'est ça école ya patriarche Barthélemy Botsol Lengom. Nasima ko déposer ba job les frères ezalaki moment ya ba témoignage et pa wapi moko sima ya moninga alekaki pona ko témoigner misala kitoko pe ya malamu oyo patriarche Barthélemy Botsol Lengomo asala awa na se na moi avandaki bien na bato akabolaki oyo azalaki na yango elongo na bato etalisi vraiment que Barthélemy Botsol Lengomo azalaki patriarche nyonso elekaki vraiment kitoko ba témoignage oyo etalisaki vi na ye awa na se na moi boye bongo na suka cérémonie kolia pe komela ezalaki au rendez-vous boye 2 ans ya liwa ya Barthélemy Botsol le patriarche président national ya Kodeli ezalaki commémorer kaka na ville ya Kinshasa te ndenge moko pe na Chumbiri na territoire ya Bolobo na province ya Mai-Ndombe bango pe basanganaki pona kokanisa 2e anniversaire ya liwa ya président national pe fondateur ya Kodeli patriarche Barthélemy Botsol na ndenge na bango. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tulukaye a Salaki Bongo 2 réunions pour riposte contre Ebola. Zaki Bongo national de Mokolo ya mardi kaka na journal wal la Sénat de Mazalaki na séance plénière pour la consultation Mokola mardi ba que conseil économique et social ba clôtura qui session ya mois de avril. Chambre haute du Parlement, Sénat, ba adoptaki na unanimité lundi 1er juin 2026 projet à loi oyo ezali ko autorisé ratification ya RDC ya convention et organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science et l'ongona culture UNESCO na mokuse na reconnaissance ya ba qualification oyo et mona na enseignement supérieur séance plénière oyo ezalaki présidé et pas ya président Jean-Michel Samalukonde Kenge et se déroulaki na climat ya échange moko ya malonga ba sénateur ba kumisaki pertinence ya texte oyo ezali ko viser ko faciliter mobilité académique et professionnelle ya ba étudiants diplômés congolais na international après examen pe débat na plénière projet à loi oyo ezalaki soumis na vote sur 109 sénateurs oyo bazwami na chambre haute ya parlement 79 nde ba participaki na scrutin résultat 79 voix ba votaki pour 0 voix contre pe 0 abstention texte oyo ezalaki adopté na bato nyonso oyo ba votaki boye ratification oyo eko permettre na RDC à harmoniser système na ya reconnaissance ya ba diplôme na ba standards internationaux pe na lutter contre fraude académique pe kokolisa attractivité ya ba université congolaise pe lisusu ekosala ke avancer moko ya makasi esalema na ba milieu ya ba étudiants congolais pona kokoba ba études na bango na étranger na suka ya vote président Jean-Michel Samalukonde Kenge a levaki séance pe a félicité ki ba sénateur pour na sens na bango ya responsabilité. Dans le Kabongo, na journal sommes le mercredi pour l'ensemble qui communauté famille chrétienne pour le Saint-Pédis ba fête qui bongo journée sans stress pour la kusukisa mokolo wana ya mercredi l'ensemble fly c'est à ndenga zongisi ba vol na destination ya Bunia. Communauté famille chrétienne, Nanzela ya Poul, Saint-Pédis, na coordination ya couple Kitenge, frère Patrick Nasser Hélène, bazo continuer ko marquer bilembo na bango na ba initiative ya ndenge na ndenge. Ndakisa weekend eleki na journée sans stress, tolobi bien, journée sans stress, encore et toujours na bénédiction ya couple fondateur Botolo, Papa Léon na Maman Valentine, bato bandima ngambo ya babalani. Lokola pe communauté famille chrétienne, ezalaka communauté ya prière et de vie des 4 communautés locales mobimba bazalaki présent nyonso et bandaki na losambo avant départ pour na village Kimpoko na commune ya Maluku sango abenisaki bango ndenge kaka tolobaki eza nanu losambo. Na esengo wana nde ba frère balobaki boy lelo ezali mokolo ebongisamaki mpona biso
tokende na village ya Kimpoko pona anti-stress omoni tofandi makambo ebele siko tokende ko se détendre ya omoni moko lelo tozobima bao baboyaka communauté famille chrétienne baza na kozanga boyebi soki bayaki na boyebi bayaki na bososoli mbe bakoko kima famille chrétienne te pa famille chrétienne ezosala biso po tozala famille chrétienne ekolisi biso na makambo ebele oyo toyebaki te kasi na mobali basangani kasi na mwa kobendana la communauté esunga biso te po tozala na bomoko tozala na bolingo atako matata ezali me bolingo nde ezalika mpo ekoprime po te bomoko ezala na kati na libala tina secret na biso monene yango wana. Ebongo tangu bakomaki na village Kimpoko toujours na supervision ya couple Cordon Kitenge baser bazalaki na baje lokola nzango bamisusu na football bamisusu na mai Peko Seka izalaki au rendez-vous. Bolingo mbote bwabino mbote yaya furumia misatwa yungani yeba zwe sika na yakanga magate yaya papa banagi kote ya tout droit metango ba furumi ba komo soye akomo te na cadence wana ndengi nini yaya bandeko wa bolingo ga isango na yekole isabino papa lobi asona kwanzi tena okufa atindi nzembo ezala logwa générique catholique. Nyonso wana okoki komona yango kaka na communauté famille chrétienne. Pambate baloba na communauté famille chrétienne, le mariage était lien de bonheur, pas de malheur. Couple Cordon Kitenge, frère Patrick Nasser Hélène, Longonia, Mokakoswa, toujours na direction, ya couple fondateur Botolo. Pa okombo tata, peya mwana, elimo santo. Amen. Honorable Motone azalaki wana pena base na epo na kofete 4e anniversaire ya ACPK kana journal wana mokolo ya jeudi. De la kisaki bino ndenge ndeko moko ya mwasi bakateke musapi na ndeko pe kaka ya mwasi bolanda. Bayaki ebele bana commune ya Selembao base ya honorable Maontwene oyo azali au cadre ya Alliance de Congolais progressistes ACP na Mokuse Bosimbake ezalaki na cadre ya milulu ya 4e anniversaire ya parti politique ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobilambaka le sénateur Bosimba pe boyebake mobange na carnaval oyo ebandaki na commune ya Selembao etuluku ya batu fanfare ezali kobeta loyembo pe mabina ezalaki pona kotalisa esengo na bango pe attachement na bango epai ya honorable Maontwene dit les responsables Papa Selembao. Bosimba pe boyebake carnaval oyo objectif na yango ezalaki ko accompagner Elina bango honorable Maontwene tina cathédrale Notre-Dame du Congo epai wapi messe ezalaki organisé na cadre ya 4e anniversaire ya parti politique babengi ACP ya autorité morale sénateur Jean-Tini Ngobilambaka nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko. Bosimbake 4e anniversaire oyo ezali fêté na thème progrès partagé, la voie du renouveau pour un Congo uni fort et prospère. Nyonso elekaki vraiment kitoko na sima ya cathédrale Notre-Dame du Congo carnaval et kobaki bisika na bisika epai wapi base ya honorable Maontwene batambusaki ye bisika na bisika ndenge kaka bozali komona esengo ezalaki vraiment makasi na rythme ya fanfare loyembo pe mabina. Nyonso wana ezali kotalisa démonstration de force ya honorable Maontwene dit les responsables Papa Selembao epai wapi Alliance de Congolais progressistes ACP na Mokuse ekangi commune ya Selembao pe opération pas une parcelle sans ACP ezali kokoba se kokoba ba adhésion massive ezali ko continuer bana commune ya Selembao baponi na bango ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobilambaka bilembo na yango ezali ko
komonana 4e anniversaire ya ACP ezalaki réussite moko total surtout que bana commune ya Selembao na bokambemi ya honorable Maotwene dili responsable bendele ya ACP ezali kopepa se kopepa bana nyonso ya Selembao baponi na bango ACP eloko ya kosamba ezali te bilembo ezali komonana. Naki na bitumbanga naki na zombongo na zopela na zale zengi naki na zombongo ba mobali na ngai na yebisa mobali na ngai pesa nga mbongo yebisa mwasi na ngai pesa yo nde na bi mwasi pesa nga mbongo abiso ko sanga ina ya kobeta mwasi na kainga bando beta nga sunga mini nde nga pe na suye mini biso to swani ba mini o suye mini ou bien o katie musapi na suye mini est-ce que oyebi ke musapi na ekatani nga pe na suye oyebi ke musapi na ekatani na ebite na tolaki na bitumba na posta musapi wakati muninga wana abimisango eteni wana todola abimisango ko baketonga muninga bazolonga kuna na bibwa bazwi bakuluna soki singayinga bazwa kosala opération koto bosenga na biso eza keno ndenge bakangi mwasi bakangi na ye mobali oyo bayaki na bango toza na posa keno avant ya koloba makambo nyonso toza na bezo tomona bakuluna wana awa toza na commune na se na susi ati nini nazosanga maba mpe na mosala capitaine sera azosala na bato na ye alemba te akoba kaka na yango lakisa mosapi yango yo lakisa mosapi yo akati yango ekatani pena ata funi yango tomoni elenge mwasi atekaka mapa atekaka soka nde mwasi mosusu atambolaka na bakuluna plus de 20 personnes ye mwasi oyo po awela mbongo namona mwasi wana akati ye mosapi na minu akati ye mosapi na minu baimage bozomona na televizio akati ye mosapi na minu akamati atafuni mosapi wana atafuni yango leta atafuni yango bon trop tard ta baye kobenga police toketi surveiller totiere maboko tozosambisa ye pourvu ke lobi totransfere na qui des droits pourvu ke officier ministère public asala mosala na ye azongisa mpe mwasi oyo bakati mosapi na badroit na ye. SENSAP ecloturaki session ya formation professionnelle na bana ya bamilitaire na bapolicier. Le professeur hotel eza hotel ya kitoko oyo kokosala séjour na o mpe kosala manifestation na kuna bolanda yango ezalaki national ya mokolo ya vendredi. Ya formation professionnelle en faveur yaba veuve peba orpheline yaba militaire peba policier et salemaki kitoko kaka ndenge boza komona formation oyo esalemi na cadre ya réforme fiscale initiée epai na ye moko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers promulgation ya loi numéro 22/031 ya le 15 juillet 2022 portant régime spécial ya sécurité sociale ya ba agent public de l'État. Loi oyo et tamaki en œuvre surtout à travers arrêté oyo ya 049 et salaka signé et pas ya vice-premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa boye bake à travers milulu oyo ba cadre ya SENSAP bayaki pona kotalisa ndenge SENSAP etindi bango na anzela ya directeur général na bango Junior Matamelanga le top manager pour la mise en œuvre effective ya réforme oyo et pas wapi ezalaka lancé depuis année passée na niveau ya chapiteau ya Kankokolo kuna ba formaka plus de 300 veuves P700 orphelines militaires ezalaki occasion ya kokoba initiative oyo question ya ko former ba veuve ya ba policier ba veuve ya ba militaire pena ba orpheline pona ko pesa bango moyen pour permettre bango bazala autonome na cadre ya réalisation ya ba activité na bango oyo ezalaki animé na 2 centres de formation professionnelle pendant 2 semaines mokoka na centre
rencontre se passe à Wanagombe. Donc, cadre ya Sensap, Bazalaki ere, ya koyebake, ba maman oyo bayaki awa, ba yekoli, ba zuma yele, ba kozonga na bandaku na bango bien formé, surtout que formation oyo, et zalaki en implication à travers ba différentes parties, tomoni bongo, ba brevet oyo, ba pesa ki bango, ko bakisana fond de démarrage. Na micro ya info lingala, directeur et exploitation ya Sensap Yannick Mavita à Lobi Boye. Junior Matande mutu directeur général ya Sensap ne atindaki biso awa poto organiser ba formation oyo esengeli pona ba profet ba maman ba veuve ainsi que ba orphelin et ba policier et ba militaire. To benga ngo na mokuse ba action sociale et sanitaire. Action sociale et sanitaire ezali le la complément na pension biso to pesaka. Sensap azana pona futa ba pension ba retraite et ba policier et ba militaire ba okende. Na bandeko ba fonctionnaire ne surtout. Maintenant, dans le cadre, on a la pension de foutaka, c'est une complétera et le moment de bien la action sociale ou de salaka. Il y a un moment de organiser une action ou d'aller pour la formation, pour l'autonomisation de maman. Pas au cas si chaque maman a mes déjà à travers formation ou à koyokola awa. Na moi ndambo et le conseil ça peut faire comme fond de démarrage. À mes lancer moi ou à essayer moi business ou à essayer moi activité pour permettre famille naie et puis maman à l'occuper à la paix épanouie. Mon copé ya ba maman bénéficiaire a talisi et sengonaye. Pelo kona lobate. En tout cas, président de la République, na kombo ya Fati Beton Chilombo. Na tiki pe moi si na été maman Denise Nyakero Chilombo Chisekedi. Tozu formation ya Ofele na Sensap. Merci pour na deux jeunes abisso junior. Papa junior, tozu formation Ofele, toye koli ko sala ba savon. Toye koli ko sala ba massacre, toye koli ko sala ba parfum. En tout cas, toye le loza ki suite fait ya suka. Longonya na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na choix kitoko asala ya ko placer le top manager Junior Matamelanga na tête ya Sensap oyo azali ko kumbela vraiment mosala kitoko bino moko bozali komona a Sensap tous solidaires tous bénéficiaires. Kinshasa, ah oui, bon temps les locaux engagés c'est tchangu yangoyo. L'impression hôtel, bon mais ça l'a désormais dans combo. Les cadres oyodi, l'impression hôtel, cadre paradisiaque, netika ke sika banjelu bakitaka. Qui tout connaît l'engi, bakisa lumière pe beauté, hein? Et moko kutu, okoko confondre nango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka. Pour bolanga lo wapi pardon, joie salle de fête, pour na ba mariage de rêve, religieux to coutumier, ah ouais zo makambu ya libre maté kofelete, avec les pressions hôtel, histoire ndeti kalaka, au salisi mariage awa, ba tu bakaniso sali yango na Champs-Élysées, njonka kaka na Kinshasa wa. Décoration salle et kuma na ndenge ya defate, et salle makaselo ngula bino. Nyonso awa classe de classe, bakisa noblesse, climatisation na kati, bondi melanga Canada ekosa. Kendaka te, mobange na groupe eza na poète. Oh, olingo salisa anniversaire ya très bonne qualité. Tobe cérémonie moko, bolinge tikala inoubliable. Conférence to réunion, cadre idéal yango yo. Les pressions hôtel, joie ma chauffandise, ba couvert, ba verre na ba assiette mon poiquet, jeu de lumière, ba kisandoule, konono na konono. Bokanizi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni nyekese neti dusa ya mpose jacuzzi de pointe pour ne pas marier boza na droit nango après cérémonie même pour la bino bana mikili bokoki kozoma séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti esika babongiseli président Fachi Aleka restaurant mon quoique bakisa logement pour la collection de meilleur moment entre amis car si on tout dit dans l'impression télé zawabie Yoka boulevard Lumumba arrêt abattoir entre Petro Congo kaka ne bandeluana au commune panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Komila Masina Ozamo Bimbadi
l'impression d'elle, l'XP les kakaboete, confond makasi boye, bon l'embeseke, nyonso kaka pour la conséquence ma congolais, vous êtes le meilleur, on n'aime pas les pays comme ça. Vous savez que Bélépo na Kolanda, rétro info lingala journal pour na peuple, c'est qui vous s'appelle qui ça merci na équipe ya info lingala journal pour na peuple. Igor Ntingi Matomi na zaki na sima caméra, Christian Kangebeni na montage, héritier mapine mais sport zaki journal au. Ngala bino tout ce rendez-vous. Donc les amis koya au revoir. Ezando tote, ezando réalité. CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu. Pas de temps mort, namasolo ya mapata. Rafale toujours, botu nangani niye, number 1 ya mapata. CAA, azongisi bavol na ye na bunya. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa bunya, 3 fois par semaine. Veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.